Salut, salut, bonjour, bonjour, bonsoir, la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi, votre humble servante, Maman MK. Je suis là encore une fois de plus. Je suis très attristée. Pourquoi? Parce que la famille Bissonio surtout était kola la kola muka, ils allaient habitude. Ce qui nzamba pesi ope malabo moi. En tout cas, ils ont sujet à malamu, pe sujet à malunga, ya kukumisa nzambe wana, ya kupesa nzambe wana, merci. La famille, ceux qui bokinga na mongongo, c'est parce que on a eu un problème sur le net. Bande ke belé bozomona photo o eza pembeni nanga eza ndeko na biso abengami na kombo ya Rafine Tumba toyebi ye bato ebele bakoki koyeba ye parce que asala barando ebele na ba Karine Mokondi ba Jael Show ba Sarah Tola et nzambe ayaki kosala ye grâce akendaki banzela ya Turquie banzela ya kokata et puis aye koma na poto atiki bana misatu cause oyo ememi liwa na ye ezali ya crise cardiaque la famille. En tout cas, nous présentons nos condoléances à toute sa famille, hein, donc à toute la famille biologique de Rafine Tumba. Atiki bana misatou, la famille, c'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Et le moko et bendinga penza et tiningana hein et poussingana réfléchir plus deep, plus fort eza publication ya Karine Mokondi muto bazala ki ne rando o kaka rando ne finira jamais. Mais les lots de konaya moi si atie mutu na se Karine Mokondi a publié a souhaité ba condoléances. Donc c'est pour dire que na monde où il y a internet batu tozora makambu na premier degré te bande comme sous temps sous basala ba rando na bango eza juste pour na survie eza pour na misala pour na makambu o baso sal. Mais en réalité rancune penza na motema ezalaka penza te. Donc ndeko na biso Rafine Tumba tiki bana misatu eza sala pasi bana bakomba orphelin. Je n'ai pas beaucoup de précision ce qui basa bana basi to bana mi balé mais est-il que to ebike atiki bana misatu akufi na crise cardiaque. Donc ça la passe ça passe nzambe vraiment simba molimo na ye nzambe ayamba molimo na ye et puis na lingana beta mbela na lingana beta c'était juste neloko moko bande konanga biso batu oto tikali parce que tant on ndeko na biso Rafine Tumba ke onyo soto loba awa ya oyoka ngote biso bato to landa ngande to yoka yeba ninga ovanda na batu la vie eza na courte durée pardon. Vie auto vana na se na mabele où nous sommes tous des passagers, nous sommes tous des pèlerins, nous allons passer. Alors tant nzamba pesiona nous tant au vivre na mokili yango auto zali yeba ndenge ya vivre na batu lelo oyo bande comme susu baza na stade de martyr le 19 mai ko sepela to ko adorer nzamba lola o akela likolo na se longo na pasteur Moïse Mbie et puis eza na bande comme susu bazali kolela eza na bande comme susu baza na ba prison. Donc chacun à son tour na ko beta kara sete na bande ko nanga oyo tolinga ko ya ko finga na ba internet to milengele parce que to eba ajout to botami même kolo to kufa to eba angote to fêtera jour to botama kozo fêter netinga le 31 mais le cause anniversaire nanga je veux fêter même ceux qui fêtent ya monene était mais je serai là avec ma petite famille to kati moi cake ba yembelinga happy birthday tout et tout mais jour oyo muto akufa ka ayeba angote. Alors la grande famille de MK Mbelou TV officiel, je vous demande pardon. Essayez un peu de prendre conscience to meka koyeba nini oyo ozo sala pour que l'habitant ko zong sa molimo pa tata ozala na isika o ezake au vandi penda auprès du père. Voilà la grande famille de MK Mbelou TV officiel. C'était là moi votre humble servante. J'ai juste voulu venir vous présenter cette petite annonce, une triste annonce où ezope sa penza et sengote ko perdre ndoko na biso ya moi si à fleur d'âge. Vous la voyez, basi moi c'est kitoko hein. Moi na muluba moi si kitoko mais aujourd'hui elle ne plus le lot azate azali susute atiki biso na kosenga na biso kaka toyeba ko vivre na se ya mokili oyo nzambe apambola bino bisika bozali en tout cas
Ce qui est soazongi te tokoya lisusu pona ba nouvelle mususu oyo bokozala nango besoin na kati ya MK Mbelu TV officiel. En tout cas, encore une fois de plus, ba condoléances na famille Ntumba nyonso tu, famille ndeko na biso Rafine Ntumba, Nzambe abondisa mitema na bino, bisika biso ezwami bino na kombo na Yesu Kristo. Merci, bisous, bye. Elekinga mayele esalinga kupanga nganakendeko wapi nazongi naliziba esika nazwaka makashi esika nazonga kayashika kangaye kuke yasa elekinga mayele esalinga kupanga nganakendeko wapi nazongi naliziba esika nazwaka makashi esika nazonga kayashika kangaye kuke yasa elekinga mayele esalinga kupanga nganakendeko wapi nazongi naliziba esika nazwaka makashi esika nazonga kayashika kangaye kuke yasa elekinga mayele esalinga kupanga nganakendeko wapi nazongi naliziba esika nazwaka makashi esika nazonga kayashika kangaye kuke yasa elekinga mayele esalinga kupanga nganakendeko wapi nazongi naliziba esika nazwaka makashi esika nazonga kayashika kangaye kuke yasa elekinga mayele esalinga kupanga nganakendeko wapi nazongi naliziba esika nazwaka makashi esika nazonga kayashika kangaye kuke yasa elekinga mayele esalinga kupanga nganakendeko wapi nazongi naliziba esika nazwaka makashi esika nazonga kayashika kangaye kuke yasa elekinga mayele esalinga kupanga nganakendeko wapi nazongi naliziba esika nazwaka makashi esika nazonga kayashika kangaye kuke yasa elekinga mayele esalinga kupanga nganakendeko wapi nazongi naliziba esika nazwaka makashi esika nazonga kayashika kangaye kuke
yasa elekinga mayele esalinga kupanga nganakyendeko wapi nazongi naliziba